Na comme na kanda. Na comme na kanda so comme na kanda. Na so comme ce na kanda. Na comme ce na kanda. Ah na Congo, bolingi ko debesa mutu moko boye na sima fali 87e trophée. Na mutu en même temps na 3 trophées. Maman fallait que ça la mouton ça la mou azate na te fou la qui soka. Kokata te ah kokata te. Faut les kafali. Faut mettre ça de France, faut mettre ça là pour les kafali. Yo mona ke ba vie na ba leko ba zo ya. Quand on fallait à commis. Pas commis à moitié. On a bien une mission na yo botika ko comparer fali na faire. Il y a pas photo. Fallait qui na ko yemba, aleke na ko manzembo. Classement. Quand tu as un moutou, c'est comparable. Comparable quelle musicien Congo. Même il y a Europe. Même il y a Europe. Il y a Europe. Il y a Europe. Nous vivons en Europe. Nous vivons en Europe. Nous avons des poteaux. Nous avons des soutiens. Quand tu as chemise dans le Canada. La musique a fallu mettre au gars Gims na poto. C'est clair. Ah. Non, pas comme ça. Il est le guide de la musique congolaise. Voilà, la Fabrikas. Fali. Fallait mettre dans le Sénégal, dans le Sénégal. Mais pourquoi vous avez Loba? Verset pourquoi tu perds Loba Nini? Loba. Loba la mokiliba yoka. Loba la mokiliba yoka. Loba la mokiliba yoka. Bon ça soutient mon art. Il fait bien qu'il fallait. Il fait partie parmi les rares artistes musiciens congolais au Bassa avec organisation et professionnalisme. Mais qu'est-ce qui se passe avec la tournée au Canada? Tu as Lelo, tu as côté Lelo. Na koti mikanda lelo nga signé na scène interview na poko na suivi ça donc na eu 4 ans donc États-Unis tout ça quand on a problème mon compte après saison accompagné dans le Canada bandeko bo pesa ba visa ya obo memagi na bari na dogi ba biso to ça mutu monte presque journaliste auto pesa visa Canada azati ba tu bakenda raté papa bakenda kamba moko ça ka fait à Paris la défense na ovo na ING et si là ya te ke ba memaka ça la raté Bamumbaya, Babev, Manani, Majel. Nga zana pas la problème musicale. Maman ba sa misala, maman ba bebsi misala bango. Bebsi misala. Oui, ba bebsi misala. Ah? Tu n'es jibe kolo marti. Tu n'es. Jibe kolo marti. Dis moni quoi. Ah, Benjo. Ma pata eza komonanga. Ma pata eza komonanga. La voix du peuple, la voix du peuple, c'était bien. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans les actualités. La voix du peuple. Mbote na balandi nyonso bozwi libaku ya kitoko ya kolanda émission oyo les news des stars na kati ya chaîne na biso la voix du peuple émission oyo elaka bino actualité ya oyo etali culture na biso en général mais to elaka mingi musique par rapport ya ndenge actualité za okende lelo naza na esengo makasi ya koyamba na plateau na ngai équipe oyo ekoma koningisa internet so to moni bango biso nyonso toyaka mbango kotala koluka nini bakoloba lelo parce que non seulement bayela biso information ya kitoko mais tolandaka mpe bango na featuring na bango mibale comme ça biso bien il s'agit de Venjora Kisinjora et Janvier bango de toyambi bango lelo pour que to solo là tout ce qui concerne l'actualité de l'artiste musicien Fally Ipupa biso na bino toyebi que déjà lelo il fallait bazala na niveau ya États-Unis Canada pour na livrer ba différents concerts na ba date bazaki nango mais tolandaki na page ya l'artiste Fally ninga expliquer mais to encore plus de détails na Kisinjora na Janvier et puis ba polémique ezo le kapena kombo ya Janvier makambo moi vraiment tellement belé to ngi to sola lelo na kimia na bango Venjora bonjour et bienvenue à l'émission Abisso. Ouais merci Vincent bonjour nanga rozana émission pour mutu salara très bien na ebio lelo te oza mutamayele ngana roleka na émission ba journaliste ba zobate pour lelo musana bino e baby makasi tant to banana na émission bino bo ban internet si vraiment ça a plaisir ba to ban internet ya liboso eza bino to za na vie na biso nani Didier Masuki mo bala bane pape pese mbote Didier Masuki donc biso to tena na télévision mais tant to banana bino moi discipline zalaki lelo mona journaliste ça tout na mutu yango yo no za lesbien na ebite za no respecter to za ba vie privée à mutu to za
parents l'autre comme na bakoko njoka loso talier on dit maté bana bazokola très bien tous na ba belle famille ba question c'est la question tout na mututé nga na vandi na monde de musique depuis 1993 na l'équipe Michel Belé ba RTNC ba chaîne Belé na mona botuna biso ba vie privée te botuna biso buzo baté to ya mingi ma so musique ba délire chiko za toko seka mais ko tuna mutu ba question bo yo pena na mona ko sokola bien te hein non na yo ka on émission te vraiment on a sengé lelo oyambanga nazana frère nanga na ngabi ba ka associé janvier bafana nazana merci Simba nazana Absa Machida Kapuluta maman présidente ya ba warrior na ya Barumbo puis na grand frère nanga Sele Matombe toujours pembeni ya Vinjo à leader américain janvier oui ndenigo ouais par la grâce de Dieu moral très péqué bazo publier trop na ba page bazo se moquer na yo bazo seka yo janvier ba pimelie visa janvier ko voyager te janvier ba bonnier le rôle la position zo yeba te personnellement yo moko oyamba ngo nini ba tako to zo mikolo bon so bénédiction zo ya moi mais kakatoni la da toujours moi bitumba na visa toujours liboso na ndo mona ngo net mo ba bunisanga point susu ba changa na sema na comprendre peut-être na vana na ser na ngo da Christ na janvier comme il est là tu vois mona nzo on a la voix camarade na tu pas na pisanga tellement ba penser na janvier so que l'élévation so ya bitumba za toujours makasi abi o wana kuto zo mona za muki okozwa ba menace moko ke okukata osam sati mais kamite abi mama pasteur abi yo sala comme ça moi na assemblée na niveau mo gelelanga ok d'accord abi mama pasteur mikolo yaka ok abi yo sala comme ça mais bitumezala ki mais moto asekisi ngai lelo moto mpena na miso apesi mwa ngesengo ya vie za mare mama nanga ketchup bafana mate bitumba na circonstance nyonso mais ye mpena tali abi wana mwana oliba mama babotaka biso pendant 9 mois bayebaka pasi ya mwana donc toloba pena yo pena ntango oloba kozala mwana nana ketchup adopté yo mpenza parce que namonaki photo ya bino mibale oza première bato ba show ya TV na mona bena photo mère nana oza mta liboso nga pena nazwa pena ko mon mère on nazwa nga ba kumbe bele pa kumu mususu ya mabeza ne ya malamu okopesa mwana okumba mapasi omona meke moi bénédiction so ya te kwani opese kombo ya mapasi nga pena banda nazwa kumbo ya nana ketchup bafana vina nga nyoso koma kito combien a édition nini par rapport à Ramono Sozo les gars pour bazolo ba ozu visiter 20 jours dans 4 ans à Canada déjà yo za na moté na no musala so visa egoya eya tingaka musala l'essentiel kake naza penda ke parmi bato oyo penda ba engagé on sala na victime par rapport à considération ozo mo ezana ba artiste ezana ba chroniqueur ebele ezana ba porte-parole ebele pour na repousser na pembe na falaise à vraiment passer tala ngai na sala tina ba conseil fala beta ni banda ya mboka mais abo ka ngasha ti tala ka ngo ke c'est ce que voyage so ba tiki na ba bengana au moins eloko mais j'arrête na chalisi bazolia na ce que par rapport à considération yonga na fandaka ce qui peut être ya na ok ce que ya te ngana fandika essentiel ka bana na batanga bana na baliaka na mbongo ya fali place na mi fandi la penda ke yango wana na ça toujours voilà Ventura et c'est mon ngai ya makasi eza tant on apprenaki que au-delà il y a ba relation bozala on a fallu pour pas okoma penza engagé na victime ouais ndako na ngati isolo me bana inde nini ouais to ko tango neno ba muke pour na janvier pour to ta masolo nyonso c'est mon petit frère j'avais ça sous janvier à Kalaté a sous janvier à Mafingate yo ebinga to chuno musika lelo to ngano to za ba 20 ans ba yebi ba combien d'années donc ngano na muta Mafingate ngana yaka na sali promotion ya orchestre nanga ya album ya na biso ya leader nanga ya ba musicien na biso janvier nazwa pembeni nanga pona bike mutu na esalaka ba place azalaka ndelo kwa bazaka bata mafinga tema azaka pe jeune quoi mwana mke de balela koli lelo mwa ko tinda boye ko sabe janvier ngata na bine ofigera mutu akorate akorasute avane vraiment calme ezaka batu sumite mama be ba nga be seleka musala na ye place azana na FVT to longoli wana c'est bon to tanga ba golimisanga na tanga kombo zomona Karine Mokonzi vraiment c'est elle vraiment qui fait la promotion et à côté négatif la hôtel sabatu que non yena janvier ba solo laka ba komanda ba message ça stratégie la bango ba sala gi faut que ba me na poto non ba sola vous ça on déjà bana ko ya victime not being na ta loti
n'a un intérêt monté qui n'a pas ça parce que bakola et qui rend bazara le paro ebiti babala bala o bakenda babala bazasuna le pas c'est kufa pour il va dire yo zala bela ba final mais final les là ça n'a pas est-ce que mon a kata vidéo na ka mutina mutu là comment ça vient comment ça vient mais si surtout ko mutu to ça vient si ça va do la bala afilora abala mutina minute oyo azotala vini azolesa bana na ina foyer ne ngana zosa musala na pona bana na abu pia car tout sur la net na sepe na temps ko soiner pendant ça yo bika na musique de tambola so ça koto yo poussa na te o je sa rwanda ga art na ndule fosa la boye mutu ala to sa boye ke ils ont pour vous protéger tout ça mais penchoka kozala engagé na ipa ya fali poupa ni botali ka ba rétroviseur ngeza ka rétroviseur ndako nanga ezo kesa nga na uta na chamwa brick mo wana ponda ko tongama yo yebi nga na lobate yo oyebi mana Congo mo bibe nga na si etera bi poto za za pe na nga na simba CD ya fali nga na linga fali azano eglete fali lengi fali na uta wenge BCBG mosa uta abokela nga mbokela ta na longo ta kesa ke ateki pa pantalon pa somba coupe ozo ko donc zo pena fali do ko sani logo te menga na za na vision tant na mona ka faille des gens en quartier la terre na ndenge na loza na ye na ne na mo to so quartier te voiture ba Afrique ba Europe ndenge azaki so ka sali nzembo na ba tutu ba linga nzembo na abima meilleur chanteur na mboko yo donc en tout cas na za na vision que moi mbali yo un jour so c'est logo ego simba ye ba na to za na ba mouvement ye ba na tant kaka boka ke sa mutu na FBA droit chemin na ena kela nga jima bo sana na kei fali pa to kei mais berek na sana viki le moment regretté bon na sumzamba yebaki mais ce que venjoka na la sincère na debi tango yaki en tout cas bitumbezaki makasi ouais bitumbezaki makasi ba délai pe balingaki yote ba za ko kwa na yote ta mususu double discours on rechanger tout ça mais eloni ne sala yiki na suka lango sincèrement pour na yo fallait bon na coordination maîtrise na swana ba warrior fort na swana ba boya ka yo pena en tout cas ba boya ngala mutema moko bon ezape kokola maîtrise na yota bere musu na sala lo na rozongela ngote po mutalobi mutakomi yo tozo te yo boyete ya lo ngwa na ye na lipela mbalo pena ezate ke bomoni tala tolobaki ni te ngapa na fali to vandi bakoko okese nanga omoni Vincent elomona oloba nazaka na souci mamboka toloba ba prière to kenda ibi ka sambela makasi ya nazo senga pena so la emona lobisa maya miso so ateli pena ba chef télé ba deya ba bonga ba directeur edi ba dia tande ba bonga ne ba komo mata ba dia eza ko senga motema passe mukola suka na bisa maya miso nanga voyage moto voyage na F victime ngana avion moko to na Guinée équatoriale na Malabo donc na beti sona pena donc na ota pena président fala va na première classe liboso nga na simo kesa na to sola raté to ba kiti na point noir ba bito kicha F na point noir poto pilote poto ke kicha bino na kicha sa ya poso na landa bango na ota pena o kesa nga na ota nini na quartier la terre na pa na ota nini na la o kesa nga ba kiti chef télé kiti to pesa ba mota ba ko batama na biso na yoka pasi moko to so na madumatin na yoka pasi na kila pa na sambela anzambe na so ne pas fali koloni na zonga na ngai nzambe na zonga ngina ngana 2020 ba pela ba vie oyo nzambe dona lela kaka nzamba ebi na nena yaki na 2023 na mois de juin na benga ki ndeko na ngai soule fisto coloqué en tout cas na se bango en tout cas bozwanga na souffrir et puis tina zaki na ba latine wata vraiment nga banzemba fali nano fana fali de bode en afani ya fali tena ba fali ku fale lendo nano fani ya fali donc for me c'est pena e bomenga i bomaki nga bibi yekut na pa wata na ibi atanzimba wata moko chilo na ibate na kangati wala ya solo mbuza kangati na nzembo babwaka ouvrir libango zo kangati raqueur na kangati tako tita oni raqueur na ibi monti akangati na ibi de ne pas babwe bibe ne betanga ki na braza
te manga na casque tokoti baboîte na biso ya bilenge so ya kangi motema kamini biso tozobina biloko te formi c'est tellement melengi boye toka kuna bakolo se beti anga surtout ngende na kufa kaka bon wana oyoka gombe na gombe te na yebi yango kutu te wana bina te ye na yebi yango te eza hande ayeli ata nzingu moko ya na yebi yango te na yebi te peut-être yo no bon ezaki place nanga te quoi eza place nanga te yaki sentiment na eza place nanga te eza sentiment nanga te ti boke span wana ozala na concert oyebi eloko te na yebi eloko te donc na yebi eloko te puis mokolo mameleka yanga na wata lobi ya bon après tout ozalana mpe moto ya quartier la te wana mpe moto na ngai te moto bawengi biso kayebaka kutu soki ayebaka kutu donc eza makambo nzambe elo nana orchestre na ngai eza ndako na nga donc nga nazonga nde nazonga chez biso lelo ozojouer role ya nani ya porte parole ya fali marketing nyonso nde ka nasalaka namosala nga wana donc tozosignale ke nde toyokaka mpo wana nakoka mpa bato nazwi yo moko lelo bayebisinga mpena ke yo chaque fin du mois oza mpena na fiche na bino ya naza à l'aise tokos nyonso tokos opéra direct navai nanga opérationnel nanga direct ala fali nanga naza nanga wana omoni tokoli place nyonso tu makambo ezalaka lelo ata likambo ezali nakomaka likambo ya moke en tout cas directeur bolimbisa ezaka monoko ebeteli bako nakoleka mpe mission nabeti libako nasuku na bureau basepela te yo oyebi nde toleka mission ya bureau yebi te bati biso te me motu noka fo ezala mayele nde toleka po donc nayebi ke so nasali boye en tout cas orchestre esepela te so nakei boye basepela vraiment bayambanga bien na bashumu ya kitoko makasi susu lelo soki moto azwi passeport na yo asaleli ressemblance asara na mokili passeport na niveau ekomi nayebi sio mokolo natalika 5 ans déjà na yebi so ta pote on a servi bon aller tranquille non ba on est déjà Makishasa mundela talanga pa aleki bosko ndenge vimbi wana amoda Canada vimbi siango na bi mama na ngai vraiment ça va considération aujourd'hui tu te dis quoi tant d'autres est-ce peut-être ba moment où ozali pemé na fali tu te dis quoi lelo que grand la fali bonazongela sengo na ngaya mamunyo so no mona lo fali ebisanga ngo mela sakina na oyeba te ayibisaka da totambola mona tie fali ayibaka vina ayiba musana ngande batembele kaka abisanga totambola mona tie bon na récupérer ngo lelo na sentiment mo na ebisanga mokese nyo sango na ngo pe la podi Alexandre R do ya la bado Alexandre R donc de baleki sanga vraiment R na ça pas musala ya punda. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'actualité à Fali Poupa? Missonos Toyeba dit qu'il fallait déjà l'élo poser en États-Unis et puis lobby déjà pour un concert à Canada. Le 8 hein. Le 9 il y a beta. Non, le 7 dans lobby ne voyait la production à salle à Canada. Ouais. Après on voit Fali nous a publié permis de travail. Tu dis que Fali il fait partie parmi les rares artistes musiciens congolais au bassin avec organisation et professionnalisme. Yeah. Mais qu'est-ce qui se passe avec la tournée bon, en tout cas, FVT, orchestre Mounene, et là, on a le lunette pour la Warrior Tour. Naebi que besoin qui va billet d'avion, basa qui va réservation, il y a hôtel partout. Donc il y a besoin de billet na bango. En tout cas, balimbi sabiso, moi koko sono ke coach mukie. Vraiment, balimbi sabiso pour la élection oyo, il est qui na kati ya États-Unis. Très bien. Vraiment, FVT, eza orchestre moko non jamais que tu vas copier la visa. Tu as dit na so maramutu. OK. Canada to ye lelo, to koti lelo, na koti mikanda lelo, ngana signé na scène interview na poko na ju visa. Na ju visa. On va doit zéro 6 mois. On va doit zéro 6 mois. Donc na ju 4 ans donc États-Unis, to ça kana problème encore to koti bango musala. Na copie na moi sara kuna. Abinjora bino en tout cas bozela kaka mais même ça ngo nyoso kitoko mais mikolo yo kuna mama élection on politique ayeba atala ki calendrier te donc mama bandaki parce que nga mutu moko ayebisa nga déjà avant qu'il nga ba date il fallait que je crains mama élection et quoi mbouyer moi muke mutu mo lo bala nga en tout cas embrouiller bicho vraiment ba warrior ba limbisa na ebi ke
baore de aéro bazongi na bandako bazoka bango de la rente bana bango bien et puis fallait ngami pour tambola na ordre donc tozaki na besoin mukanda wana bisto ke beta ba concert na ba salle mythique na ba salle mythique donc beta na ba restaurantier salon mundela yé to beta salon mundela yé to boto za koko sonde ba tumusu ba so ba koko sonde ko ta cité azan a permis de travail té boété bisto to dans un restaurant il y a Lisa Timbaki Les gens battent dans un restaurant. Battent dans un restaurant. Presque l'artiste congolais presque battent dans un restaurant. Battent dans la salle de fête. Ils sont dans la salle mythique. Donc, on va dans Zénith et Akuna. Et c'est un mot en ordre. Donc, ils sont mécanés à la bière. Et c'est battu dans bino. Battu dans bino mécanés. Tu vas dans tu vas ressortir dans beaucoup. Quand c'est beau, battu dans les. Il y en a. Et ça va tirer. Il y en a ça. Bah warrior. En tout cas, babomba babillé na bango, bakota nango na Dallas, bakota nango na Atlanta, bakota nango na Brooklyn, na New York, na Washington. Biso eza annulé, eza reporté. Nena lo ba reporté. Eza reporté. Yeba ke ba concert wana mois de janvier, tout ça na bango wana. Et puis warrior yo kamaraté, ça so lelo. Au moni ba orchestre nyonso Congo ba nyoko ya ba fan na bango. Biso ta kuna et comme reporté. Tu n'as donc, c'est-à-dire, tout le monde tourné à Amérique et comme il reportait pour le mois de janvier. Donc, c'est tout Boutiaki et 15 janvier. Ah, c'est quoi, Miss Italie, Europe. Miss Italie, Europe. Miss Italie, Europe. Et puis, Ouara, ça a concerté. Attends, la bonne année qui est fêtée dans Côte d'Ivoire, dans Sénégal, dans Gabon, avec les 7 années de décembre à Nantes, avec les 13 années à Berlin, et puis les 22 ans à Lille. Namboka ba président d'homme na Lille, directeur Eddie Badiata, mon directeur respect. En tout cas, mbalo hôtel ko zola longa te na Lille. Président d'homme le tindelinga le lo na hôtel a zolinga pullman karat. A foutu 4 euros donc pepele. Là nanga vient nanga Eddie Badiata nga no tsango na poche. On a fait ça hôtel bonjour. Il bazon ça. OK. Bazon ça. OK. Bazon ça. Les président d'homme abi lekinanga. C'est mon grand frère ozo na mboka langa. Parce que l'idée a fallu les années comprendre parce que depuis tu as vu Bakulu tunaye, tu as vu musique et bando tambola, Olympia, Zénith, Bercy, Élysée Montmartre, Bataclan, LSC, bilo retomber ça dans yango yangwana. Mais fallait sortir ces bichos comme il Zénith de Lille, Zénith de Nantes, Marseille. En fait, c'est quoi l'objectif? Il y a ça va rêve naé, ça va valoriser une culture mboka, quand même plus ni logo moko. Oso to eto zongaka. Merci. Tout le monde appelle ba Zénith de Lille wana. Tout le monde appelle ba ING, ba O, ça grâce à félicitations. Avec moi un pierre de musique congolaise. Opération province. Toko toli na pe toko tono mi na province, ba misé congolais ba ki mami ba province. Ça va pas si. Nga pa na tie fou. Muta kecha Mouton qui nous tient l'Ibaya na Montpellier. Attends, à Strasbourg. Pas que Montpellier à Strasbourg. Attends, Bordeaux qui Bordeaux. Na Bordeaux, na Kenda ko pena ba Kenda. Na Lyon. Ba Kenda. Ba mesara mika ba Paris, ba tunara na Bruxelles, ba tunara na Paris, net même na Hollande. To beta na Amsterdam, to beta na province na Rotterdam. Na mboka ba Franck Moura, toza le 23, toza Rotterdam. Fallait ça histoire na. Risque makasi bon fallait zo ali kamni. Bon, parce que Formi c'était Simbi, hein. Fallait attendre na Formi c'était. Puis on bête à concert en Allemagne, il déplace na le lobby. Le lobby. Musique à Kitoko. Musique à Kitoko, na episode musique à Kitoko. Mutu nyonso na mukili, ayaka concert ya mutu na banzembo mutu sala ya Kitoko. Ya moni ba se be na Congo, ba beta ba mikili, ezo simba te. Ba so ya pena mingi te, ba so na musique te. Biso yo zama yoko to zama concert na soto bina na yo mane ba mindele bazo bina kuna ba pesa mutu invitation te minde baso ba biye ba kotaka ba tie ba kanadio mona ka bangalo ba te na soto kutana ba concert na biso belo yaka oyaka donc il fallait ça histoire na yé fallait ko atala ka mutu na kubu calculateur donc bino ezame rouge te sali ke tourner Amérique et Simbate non biso za reporter biso ba biye c'était comment biso ba mayonnaise arrêté. C'est-à-dire ne bokete pour la visa pour comment maman ba visa. Biso visa te. Biso tout ça prend visa te. OK so yo ko ça prend visa ka te na RDC. C'est invité. Tu prends visa te. Car on est dans lobby car élection ça kuna yamune de pré
on est à élection présidentielle et c'est là qui ambassade moi ralentir Mickey mais c'est bon déjà babimi si président la bango maman c'est bon déjà et si là on tout dans la problème président fallait autre chose na New York à calamité bah mois passé autre chose na New York na bureau na Mobimba atali basala là na hôtel solo mo New York non ba musicien au ba kima fali aux États-Unis ne créer problème babo non le Kuta toi prends moi la télé le Kuta ok c'est ba musicien ok nous soit qui mate non le Kuta mais tu en parlant de l'actualité et des fois tu es obligé de relever lango comme na yambi olelo to me gobeta pas ma solo on peut en muketo zo peu point de vue na bino par rapport à ba audio yo tu otambula tambula audio bazo betara masolo kuna o asalaki boyo alalaki na ndako bapesaki 1000 francs kuna boyo kuna tout ça boyo non visa o fallait na ba pesa mbongo visa bapesaki 3000 etikalaki boyo faut bazongisa tout ça ya ba Josepha Chago tuko bima wati non tamama ah bon donc sur la conseil de la reporter c'est comme ça on est sur la fertilité là on y a vendu dans la batu baya kana kemikili qui se joue dans za besoin kemiko za relation te na biwi na relation wana tindi bango pa mutu ba keya na ba gens belé na Congo ba kenda na bango on pena 14 ans mais sinon batu belé ba banga qui relation ya directeur dit badia tana fallait ça lango bien pour tout bazo banga o ninge bima qui komi boyo zongi boyo tam susu directeur dit na fallait ta mususu rassurer batuni bazana bango très bien au monde qui kuna te bazo yemba te etala kite bale ma 207 bazana na New York te azake pa na zo liete et pas na boduka na francophonie bazana bango bien bazana na nuit na ye bazaka na ye omoni kolinga koya kokabola batu o basi ba mesani esimba lisusu il faut bali kambo so na beti bonye na kaboli bango lokola bomane falite asala ka fali bolamu bazana bango bien de kona mbali bavanda bien babandila bango pe lelo te bana bango bien bon il le kana maman pesa sila ici là non maman pesa et relation fali pour pana ba ndona biso bon na bara F victime bino F victime na ba ndeko bomema ki poto pesa lango bien ba chroniqueur en général parce que to yora ipe mon nungu on dirait et zo le tapena zangana pour ma mutu te ba mombaya ba bev manani ba jael chroniqueur a loyo ya biso na zanga pa na pour ma mutu te ba tout ça là na F victime maman ba sa ba misala maman ba bev si misala bango ba bev si misala oui ba bev si misala bango ba sa ba chroniqueuse ba chroniqueur mais ba sa misala pour lui ba batunyoso yamba batunyoso ana plateau tu amba ba mo sa mutu sokota ana plateau oyamba ba misala tala pour la misala sala bien et peut-être ba tunyo sauter pour bango ba nimara fali peut-être on comme la bango maloba o président fali lo ba na biso tu na Bruxelles o asala kamusana ye malaba fo botchaka ngocha asala o asala sala te ba tu ba musicien belé ba comment boya na plateau na boya na plateau ba nimara fali makasi yango peut-être ba joli c'est mususu ba za ba fanatique mais tikeriti tipi fanatique na toi fali yango et on est dans la mona oma ba je sais pas keriti na shoko tile wa TikTok là allez fanatique sinon abila na ko kala mais rassurez-nous que est victime na bande na biso tu dois le dire le zo tambola kio bande na biso ya dab benga ngo dab qui Thierry Mombaya biso mato za na poma mutu te bazana bango bienvenue na est victime et donc les baba journaliste c'est toi ça surtout tu as problème na bango te parce que journaliste va c'est bon so c'est bango ça va analyse na bango très bien parce que ça là les années ngana nzo yo ka janvier na ça là est victime na fier na lolendo et na mo ça na ça go lisolo ya ba bengana ki ba journaliste tout ça non fallait tika ko bengana journaliste monté alobande eza musala na ye ya omoni ndenge zo répéter za ka coulisse abanga ba journaliste bino bato internet ba benga bino so boye mo filmage ata babi ko filmer te bango ba yiba kaka na mayele kaka yango lo ba kota te pona mo ba eza coulisse bazo préparer na ndenge mabete ko fali niveau respectable bino niveau linga bino atika ko tanga comme moko te na bengani journaliste akota souta bito ka to répéter coulisse bango ba petit na so ba ndona so ba internet au mona
bino bo répéter na sous moi organe moi bango abombi ateka téléphone boye abombi yango le quoi répétition police en tout cas mutu akotate mais ba petit na e mais ba petit ni musu bazama na ba famille ya ba misala boye avec bon njora le quoi dans la discipline njora kotaka tala ne ponga pena bike na kuna za sona eka téléphone na kanga kutu encore yo même de misala vidéo moi créera makele le boyo to filmer pe souter oui bi vidéo ngoti o ba ko sala ba jet bo ba le rambanga bon directeur rôle mbanga bon et ça encore bato ça montage à quitter ce petit sera na ko ya tena c'est wana bato tourner ça on dit ka sala ba c'est présent mo boye ya camion na zo bina D57 ça no ya no ka ça na le ya gravité tout ça Benjora ba chroniqueur ba kota gité mais yo zala ki wana ko ça ba nini parce que biso to yebi D57 total rango na clip tout monde a ndenge fala bina mais moi ba ndambo tozo mona ndire makamu mabongo mikuna na ko etali makino. En tout cas, même de la rente est changé. Moi, je suis à Marseille le 16 novembre, oh, il y a Marseille, bah, il y a de la rente est changé. Et président Fayal, Bibi va changer. Bibi est changé. Ma Bibi, surtout Bibi, il est à un niveau comme on a un bango exact. Pour ça, c'est secret donc. Et ça modifie le niveau mon et moi, maman, bon, je connais la bandula à Zopé. Bah, les États-Unis, ben, bah, yo, bah, la Marseille, bah, yo, bah, warrior, tout bas, États-Unis, Canada. Tout le monde a posé pour. Bah, on va dire la poste, bah, on va conseil. Nzembo, il fallait azoyer mana, nous esilité, ce qu'il fallait, tout ça, bah, ni va te mettre dans nos là, mais. Et que on peut pas les États-Unis. Nan esilité, non, on l'invité, nako. Fallait, marais, à boire quitter, tout ça. Ah, mais c'est qu'on a boire soin, ça, c'était, on boire à Marseille. Comment on dit? On boire à Marseille. On la kangi. On boire à Nini. On boire à. Allez, ton ningi sagan zoto. Na boire de. Simba loquette. Allez, pour son amour. On boire à Marseille. On boire à Marseille. Si mon ami mbote Mireille, mon ami Warrior. D57 c'est bon mani hein. D57 est changé. Maintenant le banangate. Bah à Marseille. D7 est changé. Bah à Marseille. Ah non, président fallait travailler là. Ça quand on mandera de 7h30, il est dans la côte à classe de 15h30. Wow. Répétition. Répétition. Siège dans showbiz. Pour bon monarque. À boy ba tuba kota. Pour la siège on soit là au kota ba journaliste ma ba showbiz. Pour nous préparer des films mais ça va événement. Mais c'est quoi 20 jours en azala sincère na yo, ils ont moi polémique moi zo rené mikolo yo. Moi inquiétude moko plutôt. Et zo rené mikolo dans monde il y a biso bata presse. Depuis fallait outil tourner naé. Premier événement fallait organiser tout le monde a remettre famille à Luambo qui a dit disque d'or participatif ninge à interpréter Nzembo ya papa Luambo. Mais tout le monde a RTNC kaka na presse monka ya YouTube. Fallait tout le monde le plus récent tout le monde fallait que INPP ko remettre bateau ba bourse il y a compétition à Salisaki tout le monde a ta presse les gens se posent la question stratégie à sika fallait y travailler comme Mikolo bongo pour que les ala qui tu as vu qu'il fallait soit dans la likamne mo organiser dans sous fondation ça la descente quelque part on a bien presse et ça pas seulement internet de l'autre presse et ça pas tout ça demande a bien presse et tout ça bani mais tu remarqué depuis un certain temps fallait remonter à makamuna yo mon arara na page naie en tout cas on a fait un directeur Edi Badiata. Qu'est-ce qui se passe? On a fait un directeur Edi Badiata. On a fait un dire et ça bien. Ah mais ça on peut se répondre à la question non mais on a fait un directeur Edi Badiata. Nous on a marketing c'est ça makamusuto ya ikambo il faut pena o ya mayi. Mais yo pour ça li constat wana au sali pe constat wana au sali pe constat wana ouais ma diète Edi Badiata yambaye on explique ba plan B na ba plan A pour ba loba ezani il faut momba ya lwaki ba kobunda to ne non tango ya lwambo bozali te zali momba zali wala luka Edi Badiata. Parce que yo, c'est l'information en haut. Relation est victime de la presse en général. Mais ça très bien. Mais pourquoi vous bien assumer tout le événement? Ça très bien.
Boza te la me luka ka directeur. Tous les gars la bino boya mbapeka. Luka directeur. Luka directeur a expliqué. Am ta mail a expliqué. Luka directeur. Stratégie moi OK c'est ça là. Donc madame Nabino même yo yebi même à ta conférence de presse ma sera tout so te mais o absence pena que presse yete. Mais image image presse yeta momo. Image ba chomba fali a filmer mo. Image ba chomba fali a filmer mo tout ça et puis en tout cas surtout mingi ba joindre internet en tout cas ba ba samsama botangi ba classe en tout cas boy ba ko bon samsana bino avant de commencer de l'année. Oui, papa ko bongisa musala na bino bozo respecter ba artiste nécessité les ala kala to le gamba chien na ba TV même sur porter parole ba rejoindre ba musaka ba sangara to le kaka on s'entend que journaliste a endo respecter yo azo peso valeur na yo. En tout cas bino le bon c'est la biso ba analyse. On va mutu mo bodon atteindre ta classité le quoi ba Vincent ba ta mutu alors alors ma kamo boya ba bêtise na TV donc il faut seulement analyse ya musique analyse ya famille na yo donc en tout cas boy ba mosaka msana bien ça bien pour la ngapena donc boye ba ko bongisa yo ko tuté yo ko na en général biso no so to bongisa même ta pas fait ngapena ba tena parfait lelo mona na mota be biso be lo mona pena zéro azaka mabato ama sa analyse ye moko pona nini ya comment ça ye moko pour nini ako ya mata musicien moko te ako ya mata chanteur te ako mata kese boete bato ba ya souté parce que surtout min au bazar internet ba be simsana bino na biso fait ça tant to bandia na biso fait ça non biso to bandia internet biso na yo bosa na vie di masoki bino ne ba kolo internet to c'est pour ça ba vie to là pour les capatata so danger boza ko to so ba question bien boza so na biso bien sur tala ya lelo ba question mo tuna bato tiki mama musique o mo tuna est-ce que yo vraiment nos ana pena OK ça dit pas bien beaucoup vraiment est-ce que yo pena o to sur leader amener la fin na plateau no o tuna vraiment yo ba lobby o la leki mo si mo bo donc bo ba mo samsana bino c'est tout bo samsana bino c'est tout ya mo le mo sa analyse ka bino mo ko ba ka lo ka ba tira bino direct na téléphone yo mo lo ba sommaire des arrasos sur table bien sur la nécessité il y a un boy à comme ça c'est tout bon mais c'est vraiment la F victime tu as pas un problème na binoté tu as pas un problème na binoté ya binoté le coup kutana directeur Eddie Madiata en tout cas bon mais quand même tu dis que presse saison accompagné dans le Canada bandeko bo pesa ba visa ya bo memagi na bari na togi bo ba biso to ça mutu monte presque journaliste auto visa Canada. Oh, mais tout le monde est je peux citer non tonton Bev les gars qui Alexis passeport a dit qu'il peut passer visa Canada 3 biso to passer visa abi biso oui il y a ça des missions à la landi et nga on na TV tu es intimité nga za ina masala Canada non intimité bien vas-y ngapezo comme ça tu peux passer visa Canada ngapezo comme ça Alexis tonton Bev Alexis pena te ya Alexis pena visa Alexis en fait Alexis na moi Alexis a fungola ki pena confirmer que vous payez visa fallait appeler visa te l'intimité na ambassade azaki te nga azaki na ambassade mais Alex Mboma azaki Alex Mboma azaki na ambassade OK ya zui na ambassade ya zui azaki na ambassade vous avez au moins un avion azaki na ambassade mais tonton Bev azaki te même ça na sur ambassade Alex Mboma azaki na ambassade Alex Mboma c'est bon c'est bon n'est tout même c'est bon nga na landaki na mona te yoko sarate te natalaki na lobi pena masolo natalaki ala oui ba yambien émission journaliste a tourné ko tabi tera que bino na batiri mo baya même je presse après ça so ma passeport mutu tata visa na ye botande bozui azalakita te ndimite azalakita ko c'est tant so ayi rendez-vous jour musu bino ozalakita ba rendez-vous mususu loba bongo te nga ba rendez-vous tu na ye bi azalakita na ko ba contrôler mouvement nga so aventure te chef na biso de ya dino le ki yende en tout cas faut mbadino yem ta saka mamunye sotu yem mutu tuem ta oyema OK tem ta yeba donc délégation ba okene mbaloyo na pas bato ba kendara oto yebi na ndenge ya ba internet Alex Mboma mtazo bato ba kendara te papa ba kendaka mba moko saka fête à Paris la défense na ovo na ING et si là
fête ici là to beta ba maman la bandule et si là ya te ke ba memaka ezalaka te ezalaka fête mise congolais moi je plus de 40 000 places yoko to zalaka ba memaka bango loka ba sa ba lobeli ba ke ta la fête ici là makambo et si là c'est la fête à Stade de France. Alors c'est là où je voulais chuter Benjora moi sur la Stade de France Bobaki 2025 il peut y avoir déjà dans la fenêtre. Non, to comité. Dans la fenêtre. Non, to comité. Novembre. Tout ça dans la 2024. Est-ce que du solo il y a 2025 il y a Stade de France et Zakaka to beaucoup qui peut reporter. On a ça église. Il tout ça on a parlé la défense. Ah ça machine à Capolita la Prada maman présidente ba warrior Barumbu bana Barumbu toujours ba warrior. Il tout ça on a parlé la défense dans le bateau. Au monde ndenge président fali a totola yango bateau batikala libanda. Yo mona ngana ba teta mundela bi finish mutako teta mundela bi no pa bazaka ba ngana ke ba bi boye mundela penako versa apoye ba tuba ko ta po yo emuni tufma e ngake zala ton président fali ba bi se kuna abi rendez-vous 2025 Stade de France ya to comme 2025 Calamita. Parce que par rapport à mon ouverture, à la billetterie, comme madame sous moi avant, il y a on a vu soit Nigeria, on a soit Nigeria, on a dans ça de France. On a boy déjà, on a nos sacs, je pense que c'est la mère sur la bonne sanité. Entre ma mère bleu moi bon. N'est-ce qu'on va nous mais il a fallu tout c'est la caca. Bon, tout ça na na numboka morote mtamtana ba vision na ye président Félix Paza babelo nous soit préparé da oyeko eko soutenir sur la Stade de France vraiment baza vision morote Benjora vision moto to na bourg na boité ya za makamna ya za la vision na ye ba Stade de France to na ba former c'est to babelo musu tozo ya nango o tozo préparer ngo quoi guide ya musique ya génération ezanani selon Benjora génération o toza lelo yo il y a Fali, il y a Ferré, il y a tout bazar guide la génération, guide la musique, il y a Lelo Zanan. Mais il y a un hymne national des Warriors. Fali Poupa El Maramon Boutou, les rois de la musique africaine, Motazon de sa musique na poto, Baliana na Ketchup Bafana. Il est le guide de la musique congolaise. Bandela? Il est le guide de la musique congolaise. Voilà, Fabrikas. Fali. Fabrikas, c'est un guide. Il est le guide de la musique congolaise. Fabrikas. Fali. Fabrikas, c'est le gars papa bimbo malobi yende guide de la musique. Asanoni. Yabala matete. Ah, merci beaucoup. Associé. Yabala matete. Papa la matete pe ba bimie bele. Nana zo mema musique. Nana zo mema musique. Nana zo la ksa ba salle. Fali. Nana zo musique na poto. Fali. To tshela nana zo musique na poto. Fali. Zape na muta mayele, pesa bisa mayele no lelo. Na pra zo musique lelo ke ba toba kenda poto amisa ba ba voisa kama ngame ba ba fi rebi tok, il fi rebi tok. O vient na tok. Nanga ya pe wana. O saki o kinete po. Na marabosa na ina Dubai. Elle est fort. Na ina Dubai. Il fi rebi tok. Bon, on est sur Nicole Boromiga, merci Fali. Merci Fali. Mais ça to bito longola Fali na feri. To ro check Fabrikas ça guide la génération à lelo. Gidaka moko génération nyonso na ba vie na banani na ba te to beta masola génération na ba vie toi bimisa disque ba vie baza regarde beti comment dire wora abisi affiche ba na biso to tena ba ta versa biso to sanctionner ba vie ça normal guide la musique na so lelo so to tangi lelo ba concert Fali abeti na mokiso to anyu kuta basala minene na Europe tokene en Europe, en Afrique, ba misia lelo na ba vie, ba sali en motiso na tangela otangela yo. Si. Ta foué na ta. Si. Na tanga kaka. Tanga. Makamu Fali abeti. Yo na tena ba vie. OK. Soto bandi. Abeta on est passé ni tibexi 3 concerts en Europe ya minene. Ah. To tshona ba vie. To tsheka ba vie, soto tali ba veso mukulu ba kosamela ba Zenith.
Olympia, babeta na merci. Papa ou Mbappé? Bon, tu fais beaucoup. Na lelo, maman fallait salir. Toi tu n'as pas la défense. Paris la défense, tu es ovo 12 000 places. Tu es ba ING ba sala ya monter. Bordeaux, Lyon, Zénith, Bercy, Olympia. Versa, fallait amener la banque, fallait assommer la moutouté. Makambo lelo fallait. Alors ça la musique congolaise. Il a fallu aller colo ya batu tout. Il fallait mettre ça. Bakulu tu ba bango nyonso. Makambo bango basala, fallait asala yango. Yoka makambo bango basala, fallait asala yango. Oya lelo fallait ça bango basala yango te. Il a fallu même biso na ba RDC Arena. Basala minene. A même biso na ba Bordeaux, na ba Arcade de Bordeaux. Biso l'autre on a ba les Dômes de Marseille. Basala minene ba jona dende ba beta ba Vanessa Paradis, ba Arkeli, ba Madonna ba ya on a ba Banque Jackson ba lona ici ba beta les Dômes de Marseille on a. Ba maman na ba salle. L'autre ça le l'autre beta le na kati les 22 de Zénith de Lille, dans la salle beta na Lille. Zénith mais ya Lille, il y a province. L'autre ça ba Zénith de Nantes. To beta ba Rotterdam, tala ba salle mythique à minene. Ozo pas. Ba vie ba salle yango te. Si. Hein? Ba vie ba suki na ba 3 salles, ba 2 salles à Pamba. Ya ba mike mutu moko pete atika la ko beta ba série wana plus de 10 000 places. Wa ba Bercy zaka mike. Merci ba kulutu ba leka ba chiffre wana. Ba leka ba ni. Ba leka chiffre wana. Te faut beaucoup de temps. Ba leka, tu vérifies ba leka ba chiffre wana. Combien 10 000 combien? Bon, Baleka combien? Mais la configuration est 20 000 dés. Fallait m'tabeti yango. Ya mam fallait azo sala muto sala ngo azate na te fuanga kisutoka. Kokata te ah kokata te. Te dio azali na réseau fa to buga. Comment fallait au sala. Non mona. Ba mission comme la tamoko sala moti. Ba ba fe ba sala, fallait asali yango. Mais au fallait azo sala lelo. Pour les cafali, il faut mettre ça de France, il faut mettre ça dans les cafali. Et on m'a dit, bah vie, n'a pas le go, bah tu as quand on fallait à commis, pas commis à modi. Donc pour la bino muto les cafali, oh bête à ma place, il fallait bêti koleka. Mais il y a pas le koleka mutu yango. Il faut les cafali à tripler 3 arènes. Après ça devoir, n'est-ce pas, c'est 21 jours. Na tiens foin. Versa tozaki na yo mam la zuri etiko klende wana zako kata lokuta wana zako kata lokuta on se pesa bango kaka mais sikozo da Fabrica ça dans les guides de ninga lobi il y a comme na makama no te il y a comme na bakati ko tshaka mais tant après fallait na faire quand même yé peut me pas tchaki wana nzembo ba ya mado na koni bilo tchaka fallait bo faire na comprendre un peu phénomène en monter ba comparer na mona bomo ko kanisa ka faire bo diembe ça pas fallait bo tchaka fallait faire bo diembe ça ye wana bo diembe ça ye bani ma pour ça ba na nzela ba prendre la mort fallait ça ko kara mututa bana ko na mututé tant au salon tu vas chez moi sur ma idée et ça y pour la mututé ba tu ne balanda oye bi balanda ke ba ça ba bom na ba pe simba ka pété biso doit chemin et beta rati lelo doit chemin mona ale to ni saka ni ndoto abima na ngona na défense ba on sortir chéri na bango lona conseil bango ba yebe tango na Congo lona bi mission na yo lona bi mission na yo botika ko comparer fali na faire il y a pas photo fallait qui na ko yemba aleke na ko manzembo fallait un technicien ou un Ancelotti. Fallait dribbler dans le champ. Fallait un technicien dans le champ. Qu'est-ce que c'est gros tout le monde était? Un dribbler dans le champ. Fallait un banquier bonaye à quitter comme Makassi. Oye binze wa love chila mwina te na so sayo oye maboko pamba ah na Congo lo na lobe pa na yo oye bi 3e droite na mboka o lelo auti ko ma meilleur chanteur leo na mboka on na Afrique na comme na kanda so comme na kanda même ça comme on a kanda na comme on a kanda ah na Congo bolingi ko debesa mutu moko boye na sima fali ayo ko na musique na ye na ko banze mona ye no sa musada ye no sa musada ye vraiment bon PC valeur na ye lelo 87e trophée na mutu en même pas na 3 trophées
Na muto même na 3 trophées té. Mais fallait ça miner le muto ça on a Congo ça té. Fallait ma mère chanteur na mboko. Donc tout le monde l'a fallu dans le classement. Quand tu as un mututé, c'est incomparable. Comparable quelle musicien Congo té. Même il y a Europe. Même il y a Europe. Nabi il y a Europe. Nabi lelo il y a Europe. Na mo va en Europe. Na mo vivre en Europe. Na la comment que poto muto ko ça souté. Kata chemise na kanda. Donc musique a fallu beta o le gars Gims na poto. Sika. Ah. Ouais, la communauté na biso to na ba communauté de la défense. Gims a lelota. Gims a lelota. Gims kako ya Gims. Ouais lelo. Gims c'est ça si la kala. Ouais lelo. Qui a lelo ya kala. Ya lelo c'est fali, Europe c'est fali à triple 3 arena. N'est-ce pas ça 21 jours. Na te fouet. Basa la ngo. Basa la ngo. Basa mam fali à ça en Europe ngala mo ke poto. Na vivre. Voilà poto. Fali a muninga mutute. Fali a beta na ba Côte d'Ivoire na ba faire que na ba mbanda ka ba Côte d'Ivoire. Ba to solo ba ke beta. Fali beta na ba Sénégal na ba Kikwita Sénégal na ba Boende ya ba Bujumbura na ba Boende ya ba Gabon. OK. So ba ngo ba beta ana Boende. So ba to kumisa ka wana ekilelo. Pesa ngo velodrome ya ki tambo. Fali a muninga mutute. Attacha clair papa. Fali mikolo musique na boko ya aigle. Musique na boko ya fali mtaleki à Gims solo ba oui kala lelo c'est fali musique a fali poto mobima bala meke ba kota ba concert kala ba taba ba wesh moi yo ko dans le baté mais pourquoi ba obango loba verset pourquoi tu perds obanga nini loba loba na mokili ba yoka 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 bon ça soutien mon ate on a soutien non que voir mais verset so bangani mais avec ça loba yo za ba concert a fali OK vous jouer ça mine foot à bien non yo moko so ba visa non yo moko bona yo so ko to mama biso yo te yo kenda ba concert loba maramu yo monaka ozo banga biso ba ngile ba kontra mutu mais avec ça ozo banga nani o banga ba vie o banga ba petit wana donc qui un jour nous confirme que le guide suprême de la musique congolaise c'est Fally Ipupa. Si il est le guide de la musique congolaise, protégeons l'artiste pour l'avenir. Sans Fally, la musique congolaise nul. Nous sommes les warriors de Fally. Il est le guide, Fally, champion des rois. Aigle. Ça dévoie ya. Na luka muta kolongola motile lo. Na na chata ti on a. Dévoie ya triple arena na 21 jours. Na luka muta kolongola na. Ya on a chata ti muta ko chata ti lo. Mais parce que tu veux na pototi yo moni ba date te date ya senga nga ngote nga bimisa ah yo senga date arena mais faire la type arena la défense ovo yo ka lo mamna lo baka ba misa kongole boka nga bien pour yo tana idéologie ya date nga na saka na bino o fala saka na bino te ba niveau fight nga na saka na bino nga na ya ba date na kosa bino sim saka bino ba touche nga na lo baka boya botiela ngai ba date nga na senga Fally a triplé 3 arrêts dans l'espace à 21 jours. Dans la version. Paris la Défense. Ovo Wembley de London. ING de Bruxelles. L'espace à 21 jours. Papa Betela Ngango. Donc, tcha date, yo, le barazane, ba tcha tous les 3 dates. On appelle ça information qui Togo. Faire acheter déjà Arena, Paris la Défense. Ah? Faire acheter déjà Paris la Défense le 26 avril. Kasi bon Ovo. Kasi Royat. Eh, bon, y'a ma paix. Attends, maman, billetterie. Fallait ça 3 billetteries. Maman, message. Pour fallait ça, maman. T'as la billetterie. T'as la billetterie, tout ça, non? Oh, tu es aux États-Unis. Où est-ce que reporté? T'as as combien de billetteries? Fongola maman Panjaba. Donc tu as la stratégie, mais bon ça. Parce que ING paye nos sacs déjà date. On ira pas on dirait mais la personne on a 3 billetteries. La Défense, Ovo, Wembley. La Défense. En tout cas, Dray Mabaya. Dray Mabaya Warrior mon ami. Aboudou Samba garçon de chance dans Lyon. Warrior, dans les là au fort, il y a Roby Voix, ma display en couleur, vient dans Bogart, Maître Blaise Béco à 5e Dan, dans les là au fort, il y a Jean-Jacques Pagnabogar à Genève, Didier, Ombolo, Misapi Bank, mon ami,
Deka Mouenga Warrior. Deka Mouenga Warrior. Ousmane Bouzel Spiritus. Yoebi. Masalanga Ousmane. Dival Rodrigo. Warrior, I love you. Jinel Biedi. I love you. Vincent, na émission yo posa na minute yo. Ne bosaka be mission yo yebi yo numéro 1 yo yebi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, fais ça numéro 1 c'est-à-dire tu peux ça bon titre. Internet ikala. Bango tu bazala ka internet. Bango tu bazala ka télé. Benjora, bana poto wa dota la biso Europe, peut-être France, Hollande, bango ta la biso tourner amné bogo sala lelo. Tout le monde il fallait à 8 ans na ya préparer ba spectacle na ya na niveau ya showbiz. Au roi ça va négocier ba retenir nini parce que jusque là ba sold out na et salamité na ba différence ça ya France. Biso ko bangela so ba sold out. Déjà 95%. Toi dans 5%. Yo za na parler à défense, bâton de sa tête. Oh bâton de sa tête. ING ba to ka moi. Zelandule solo mon salle, ça nous ba waro ba za toujours d'attaque. Oh ba en États-Unis, ba Mirai Monani. Le quoi là les a reporté. Ba ko so ba bien, ba ko so ba avion, ba ya bango Marseille, ba ko ya Lille, ba ko ya Nantes, ba ko ya bango na Berlin, ba ko ba Rotterdam. Monsieur Soupesoki et puis les vacances naé, wara za nga concert à Kenya Sénégal, à Kenya Gabon, biso to za nga raté. Ya on a bi bilan. Boke seigneur se compte na calendrier. Boke c'est un calendrier après bosu mutumo bebo dembe sa gena fali, oye kokera ya fali, yene kokera na ye. Olingi makamwana soute. Parce que bazala ba calendrier te, baba niveau fali te le 87e trophée et puis to luka akok sa 100 trophée to fêter yango asala misé placement ba to ba talango batia ba photo na ye. Évolution il y a deuxième disque d'or ezanini pour la moins bon ça déjà beaucoup na ba 45 000. Bientôt. Soit niveau mutuazo disque d'or certifié, bon comparer na mutuazo 3 trophées à Congo. Attends ma Afrique à jouer. N'importe quoi. Le Rwanda. Nous sommes arrivés à la fin janvier. Mais janvier, Nangai vraiment, c'est vrai, hein. C'est vrai que Karine a aussi peut-être pour créer car actualité, mais va te souvent dit mango. Mais s'il faut s'adresser, message non pas Karine. Le monde va bien. Si bon, un message n'engage ce message pour au moins j'avais changé. J'avais bravi. Na ko na olobate to solo laka. Mais ba wari pe bele ba comprendre que ils a déjà moi ba campagne ma ba comprendre comment ça ni ba théâtre. On nous so boyo kani déjà que bwana projet mon bouquet sur le lor yi auto za pa na o dévoiler ba secret mwete. O bo ma bozela mo koloria o zui mba moko. Regardez. Pour vous mélanger, mon île, ils sont toutes les choses dans l'équipe nationale qui ont envié pour pousser la première à faire. Mais le long a eu chance parmi les tout ça travailler là. Parce que bah bête rana na petit sœur na na kachote. Ah oh fallait kanisa ngene tiens. Fallait y ba. Mais biso ma penser. Et abi maramdio so fallait ça, tout fallait ça va pas une ma page. Il fallait bien il fallait bien bando calculateur biso. Fallait bien fallait calculer rendez. Maramutu à ça la pardon en tout cas respecter Fali pardon. En tout cas Fali à calculer Mutute. Ba musicien on m'a nga kone nazala te Fali ozaka Fali. Fali za Fali yo to yo pote ndela ba lobela kai. Yo moma inde ba mo lobela Fali ndele. Ba Fali 7 ba sa ile ba lobela ye ba concert na ye. Les États-Unis ba Américain ba lobela. Tala. Babeta masona bango babeta masona eglete babeta masona eglete fallait yebiete fallait mututa vana falite fallait bi petit sœur na absa machida kapuluta présente ba waria ya ba rumba yebiye mais ben jour quand même ba concert et betami na poto to moni ya to moni redi à Missi concert et betami kitoko vous avez été très content quand on a eu concert ya Héritier Watanabe na tala tate na yebi atate na tala tate na yebi atate na mona kaka janvier tindelanga image moko ya mwinda mwinda soki bapesaka ye mwinda oyo nalobaka na mona ka aptaka kote fie oyo napesa ye lumière na suka oyo natala te na tante nga fona yoka badela renta ba concert a redi a mis au lumière que concert qui tout problème nino koma na ngona wata o ke makamno ni utala ti na problème ti na saka na tante concert kitoko na poto na saka na te utala ti na tante o yebi ko utala deuxième concert obeta lobby
Lobisa abeta le 8 novembre. Et novembre mutache date. Mutaza date. Le 8 novembre abeta be. Yazate mutazate. Yaza abeta le 8 novembre. Azobeta na Belgique na Bruxelles le 8 novembre. Congolais. Les gars dans le centre de Montréal, auto-reporté. On a la PSU information et ok. et le 8 novembre. Ok. Ouais, faut te vérifier. Ok. Ok. Mais là, peut-être on t'a la thé. On a un problème na wata. Na ça il y a problème na été. Na il y a radio tali. Il y a wata otala. On a baillé le cantu. On a vu la musique. Libala na ibanjembo wana. Mais à Wazé, quoi, oui, quoi, le 14 décembre. Ouais, il y a prise. Tu as un point sur l'anniversaire après. Anniversaire après. Ça jour anniversaire après. Ok. On va annoncer un documentaire. Mais le 8 novembre, vous évitez. On va annoncer un documentaire. Au moins documentaire. Même. Moi quand ba wanga na boso na politique na ça arrêté contact donc OK surtout que ça coûte na yépi OK ça pas coûte ko ata ko leka na leka te mata yo go yebite me mukile yebiki ba yebeli okuna ni banga li boso to yoka ya ngongo na ye ngaba yebeli nga na toi chemin nga dosi mu tiselanga tala te mo ngolo bananga oh merci Simba oh pes bolanga jibe pia na tebela pa place na national jibe pia ngaba tu ba yebinga na droit chemin moto afali hemata ale oyo ya bango ngaba tabinga na moto afali yo moto afali nga bese usi bato yebenga te na yibi ku na yibi ku ngaba to yebenga droit chemin mama droit chemin yo yebani na Kinshasa la droit chemin comme Kisinjora na mboko yebani na droit chemin mama droit chemin ngaba yebinga na droit chemin mama droit chemin droit chemin te bimisa nga bon mwana mutu epesanga ba succès epesanga makambo na ba ndako bien chuchu na jibe kolomati we bien soudé chuchu na jibe kolomati jibe kolomati je moni moi ndako na yebite ça sur kola na yebite suna benjo na yebite toi to kola suna kuta nzimbo oui nje mwana na yebi chuchu na jibe kolomati Bamot. Na ba danseuse à JB. Na yemba te na yebi pango te. Oh. Chuchu na JB kolomati. Ngana bikaka. Mapata eza komonanga. Mapata eza. Yebi te utana bogana. Masoué émotion. On a Clarisse Mouillé, une place à Koufaka. La majesté. Il a ça bolingo. J'ai moi tant misi droit chemin. Ngana olingaka liputa. Maman. Na olingaka orgazi attente. Mais na moi ça na bondo fulai. Asinga. Na bondo fulai. Nga so fulai tu ko badite. Asinga est-ce que vous avez dit que vous avez bien? Ouais, bon, mais c'est quand même mon gonora qui bien fouga. Il y a un droit chemin. Il y a un droit chemin. Chuchuna, j'y vais colmater. Il est bien monté. Et ça, la Clarisse Muyembi. Il y a Bruno Lubika. Ouais, bon propre, il y a Bruno. Il y a Bruno Lubika, bon propre, vraiment, mon tuta, le cambo, on est na passe, tina moi, c'est la balle na poto. Asoma mapango na Chicago, aux États-Unis, tina Kinshasa. Bruno Lubika, patron. Na moi, c'est la tinda, na bana na eba, beta football. Bruno Lubika, za ensemble, Bruno Lubika, mbongo ya propre. Alors, la peste sur son botte, na. Comme la personne a souga, ma banga pega maman, tout c'est la biso. Je suis là, on a maman, ONG IM Rita Kabundi, on a ONG Nabiso IM, maman Rita Kabundi, la maman du peuple a soutenu la maman, Anna Montréal, maman te reporté, te royaka kaka, te comment la maman, bilamba le monde somme à Montréal, na somme à Marseille, pour la Marseille, on a dit mais tu te resales, voilà, bana mona, Jonah de Abeta, on a quand photo, et on a ça tout la photo, et on a quand photo, pour nous coach en kuna, Michel Congolais Betan kuna Azati, Michel Congolais Betan Azati, yo yebi fiti. Tu es tout le monde déjà. Yo fali pour pendant 2004 ba Robert à Paris la défense. Alobaka. Abana Robert à Paris la défense. Hein? Alobaka sama kama minene.
alors on a déjà kasi ya pe ba o pe ba lelo ba lo ba na vision te ba na vision te na vision te yo zaka na bango na vanda na batu ndambu na mona na leka te ba o bazo ya lelo oyo ba o ya pe na o bazo lelo kata Clarisse Muyembi warrior Clarisse Muyembi ya Gilenga Sebe mama bana Clarisse Muyembi Nzambe batela Clarisse Muyembi na bana na ye aussi stratégie sika bo bato pendant la boko ta sumu dusu Clarisse Muyembi warrior bo ba sa sumu susu Breno Lubika warrior Drey Mabaya warrior nani susu Dada Olungu warrior Jack Amelo warrior Rita Vindu kilo ya Liège warrior en tout cas bana ya Liège tokuta le 22 à Lille tokuta na wana bobi toza le belé wana namboka président na Lille namboka ba maître Lourou tu sais tout mandembo namboka ba Selar Manjolo bana Lille Fali arrive Fali azo le 22 na sepende bo somba billet belé bo démarrer ni tout kabo ta litoko et puis ba warrior tout bosa partout au monde bonne année na biso za les 7 inde ba oba en Europe bonne année premier concert les date ni premier concert les 16 à Marseille les 16 novembre semaine prochaine OK à Marseille donc OK déjà semaine toujours qu'il est déjà les 7 secondes na nacho na pena et ça vraiment des bonnes années le 7 décembre le 7 décembre ba to fêter là ça misa liboso beta na Nantes il y a mise congolais leur démon na ko Fali te moi il y a bossa mais on dirait yeli o songia komi ko zonga Vincent meloba to bangani nazo poser ma question nazo poser ma question bangani na ko loba te to loba kende to saboye ma misenyo so ba vie ba ya ba le ki fala le ki bino so bangani ba prive ngwa to peso ba pesa ba banga ka na Nantes après le 7 décembre na Nantes après décembre nous faisons so banga o banga vie moi zo banga mutu te nazo poser ma question o banga vie venani Obanga vie venani vie venani venani vie ayebite osobanga vie venani vie akola deja vie asila vie devesa banga vie obanga vie lokola papa mukele na lobaka ke yeso ki boye na boye allez tala omoni nebso lo fesa émission mutu aleka mutu ya koleka mutu ezala ngona mukili etanga mana ngobongo lelo na spika ki on na tennis to ba Djokovic numéro 1 na ba formi c'est to na ba Schumacher lokoma ba Hamilton na ba Verstappen lo na ba GP moto to ba pechana na ba Fabio Quartararo de Madrid di pelo to na garçon zo prier ma Vinicius ya nango eza nango makamba Cristiano Ronaldo pe ba renyaka ozo ko ba eza nango makamba ko chako to Ronaldo pe ba renyaka le ba ko ba renyaka lelo na ba lelo to za ba Vinicius eza nango ba le karamutu OK ba le karamutu ba mais bon ignorer ba Ronaldo ba performance ba sala te na Real de Madrid bango te mais na musique to ko ignorer bango po bango ba ndima fali bandima te ke basila bandima te ke fala leki bango fo bandimaka soki tie moka leki non bale ka na bona ni Venus sentiment mais waze kwa ndimaka kasi Venus na waze kwa ba obatikali bandimaka te nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Janvier, Bambote Mopesi Nanani Yasuka. Janvier, Azanga te. Ya Willy Code. Wana pena fokata viete yo Zambrota. Nzambe batela viende nga te yo Zambrota. Ba projet to zana nga zo sala pona mboke zana maboko Nzambe. Prière na nga tu na mo sambela ka viete yo Zambrota. Abatele na bana na ye na famille na ye. Amataka ba vieux amataka mituka kendaka ba bato Nzambe batela viende nga te yo Zambrota. Wana yaya Vincent soki na beli ya sunga amen ya sunga bato ebele oh ya sunga bato ebele ya sunga ka ye fo na comme passion ensemble na tie pe na mabondeli vila nga te yo Zambrota Nzambe batela te yo Zambrota Théodore batela ye en tout cas c'est ça Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntili wana ya na biso na bo sente dada olungu na bo sente vina nga wa Jane Kabaso héritier poma conteneur ya bilamba babi
agence ezaka moko souligné mpena biloko eya place biso mpena batindela biso mpe héritier pour maleka kisimbi moko wana na château rouge na bose numéro 1 na bango liseke kwa leka kisimbi motema ya nasi napesi mpena bambote place ezango na vie nanga napesi bamoto motu tolingo benga jamais mpona conseil esalaka bien nanga napesaka numéro très bien vas-y plus 243 89 50 53 549 wana numéro nanga plus 243 89 50 53 549 sur Béni Janvier Bafana mwana mama on a appelé toujours mwana mama en tout cas ça bien jour na États nazomona Leba James mwana mama Guy en tout cas Bafana na biso tout ba warrior tout toujours d'attaque en tout cas merci na sepela ba message na ndé bokomi nga ba dray mabaya bokomi bo warrior jo kapso to lemba na biso te biso so qui présent bi reporter bato ba loba on a quitté ça vraiment Vincent date na biso za on parler 10 dans le 11 OK présent bilamba on déjà préparé on mabaya bango ke to toto la ka yango kaka le 10 dans le 11 stade wana date na biso pana quitté ça o lelo wana bato fa bakezaka biso te yo yebi ezaka gouvernement si to koka ko beta concert te bandi on a so bana mort yango gouvernement lobaki ba concert sur ba stade en tout cas a on oppose très bien mais date na biso ezaka le 10 dans le 11 il y a tout au peu pour qui a bandolo na ba pas depuis pour dire compliqué exact yo so mona président fera à pibia qui a le 10 le 11 ça là ba proposition kaka place des compliqué qui na parlement faut pas siéger ba jour wana biso na ndolo ba vieux kitaka tala ndenge donc bokena nyonga bana kini boyebi bokena nyonga hélicoptère ocho kwet hélicoptère talkia en tout cas mais jour après on va mettre na nini na pays mo na États-Unis na moni pe ndembule beta na ville na Dallas Grambula donc en tout cas ba fan baza pona fali très bien ba warrior ba pona fali ba ro baza yangate baza janvier te ba ro baza ka fali faluri donc bango pona faluri ba binjora tozo ya na son Europe to kota so Marseille to kota ba Lille to kota ba Berlin to kota ba Rotterdam na mboka ba Frank Moura ya mwenga tout ça en tout cas batutu vient jour na bango masalanga Gilles Olema warrior en tout cas vient nga Elimana na président ya ba warrior Bruxelles bana Bruxelles merci donc to longoli le cela le kuta ba lo ba pimeli fali ba visa pour impossible orchestre na biso evite ba pimeli so visa to kutani kaka na mwambeba ya makambo eleki ya élection on est qui élection présidentielle et puis il y a attention makasi attention merci beaucoup et attention makasi et c'est nga tamaka na saka na basala Amérique c'est nga biso na problème te mais élection o mikanda bien na bosengi wana bon c'est là que c'est le sinon c'est bon déjà très bien merci beaucoup Venjora merci Janvier merci na banderutu botali biso Dilom Mampuya place aux la pession mbote merci na Grévis-Strauss, mon ami, Grévis-Strauss, place aux Congo, Oxygène, TV, place aux Bote Belé, Diama, Grévis-Strauss, Diama, la pession Bote, Docteur Achalom Moutine, d'après la pession Bote, place aux merci na Dari Diwantesa, Gilles Vazolandonga, Château Colo, na prise de vie, merci na Rwanda Kapetoza, na Awa, pourquoi pas mettre Danilo, et puis na équipe, na Awa, on a passé des très bons moments, sinon continuez, il y a Rolanda Bapogra, na Bisso, à la voix du peuple. Merci, bye. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons les bien pour la bino. Tout là, nous allons la bâtir. Ah, tous en la commune, il y a Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils à Lupango, ils ont 15 sur 26. Donc, je suis toujours na boye, tous en 15 sur 26. Dari landanga, tous en 15 sur 26. So bandi banda awati na suka boye, tous en 15 sur 25. So ju boye tina suka, dari ledenga. Donc tina suka boye, ils ont 26. Donc 15 sur 26.
Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta Flat, au Robeta Résidence, au Robeta Marambuto Lingi. Donc, ça vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a famille Théo, non. Il faut signer belé non. Il y a un individu qui a moko. Il y a un tazote qui a sombi et puis Marambutu il a déjà complet. Bobé nganga photo salama solo somba lupango na yo. Soki po lingi que ozwa demi to solo rara pour na ba prix na ba détail bobé nganga to solo. Pour la référence, to za na avenue Kalemelembe. Soro eli na nenga Wileri avobima 24. Dans 24 to na kwana to za la maison communale ya Lingwala et puis en face to za la Sanef. Donc banda à Sanef ti esika to za ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je ne me trompe pas et Soro continue tout droit bonde au Moni Wileri donc espace il y a bien tout le baming était tout bien dans le téléphone. Merci. Dr Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien-Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. C'est sans problème. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple.